Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportages, interviews, concerts, baptêmes, mariages. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Ah, Eve Boutique, temple de l'habillement à Pointe-Noire. Asta Pink Ladies à Abidjan, très forte. Les nobles, Robert Mouyembe. Les mots je t'aime, prends 3 secondes pour le dire, 3 heures pour l'expliquer, toute une vie pour le prouver. Charles Tabouamissi, Jipé Charadi, l'intouchable Edo Moussamba. Mokolo liboso yo lekaki na balabala na biso, nene foleli etamboli ya motela mbinzo. Nakokaki te mpe nafrotaki maboko na nga na miso mpo natala vraimen soki na nango azalaki koleka. Oriane Elion, la pépite d'or. Nena na lobara li solo bazwi wapi eloko lekitika ezate banengona nena na lobaka eloko lekitika ezate donc grâce pipili yeyo bo ba lobaka grâce pipili abunga te yeyo bomona mona ngai na si bomona na presse na Lyon puis na Suisse donc ngai osuko ba bi le changement c'est maintenant Congo Nord TV chez numéro 1 à Ratia Lyon ba fi na tout Congo Nord TV baziwa chez numéro 1 à Lyon. Donc voilà le parcours na bomona na trop masolo na nika awa no masolo elali awa baziwa ka Congo Nord chez nous soute ba na Congo Nord ba bika Congo Nord.tv numéro 1 le kitike zate le dimanche bino ok wapi en tout cas on a perdu na grâce pilipili donc on a la répétition en cours suprême pour ba bi cours suprême kangi masolo na Ratia Lyon orchestre kangi masolo na Ratia Lyon za cours suprême donc bah j'ai tout à Lyon on a invité Bino Boya Belé donc chaque dimanche de 18h à 23h la bengi Bino on a invité Bino grâce Pipi on a invité Bino Congo Nord ezalawana grâce Pipi ezalawana orchestre cours suprême ezalawana et mon satellite ezalawana donc Boya Belé chaque dimanche de 18h à 23h la métro Jean Jaurès. Donc voilà, ben à Lyon, tout beau zalawana pour ça va bien. Congo Nord TV, chaîne numéro 1, dans le restaurant Koubaza, métro Jean Jaurès. Donc boye belé, Congo Nord numéro 1. Ah, Eve Boutique, temple de l'habillement à Pointe-Noire. Asta Pink Ladies à Abidjan, très forte. Les nobles, Robert Mouyembe. Les mots je t'aime, prends 3 secondes pour le dire, 3 heures pour l'expliquer, toute une vie pour le prouver. Charles Tabouamissi, Jipé Charadi, l'intouchable Edo Moussamba. Mokolo liboso yo lekaki na balabala na biso, nene foleli etamboli ya motela mbinzo. Nakokaki te mpe nafrotaki maboko na nga na miso mpo natala vraimen soki na nango azalaki koleka. Oriane Elion, la pépite d'or. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportages, interviews, concerts, baptêmes, mariages. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information.